Oh. Voilà. Bonjour, bonsoir. Partout où vous êtes, je vous salue. Ça va dépendre de l'heure que vous allez me suivre. Je viens faire cette petite vidéo pour essayer un peu de donner des conseils à certaines youtubeuses. Ma maman dingue tu benga bango ma maman YouTube. Oda bakoni maman. Concernant l'histoire de maman Nabiso Sylvie Mode. Bandeko. To umeli na media oyo. To yebi makambo ndenge lekaka na media, to yebi ndenge équipe oyo. La fille en question, la Karashika, et le maman Nabiso Olga. Abimise de biso kombo po ya yebi ko le kabiso hein pa maman Olga ba vanda na ye ce qui des amo bimba. Il me tape ce kombo ya Karashika. On commence à comprendre beaucoup de choses par rapport na kombo ana. Bandeko bino tu bomoni makambo ndeko na biso ya mwasi Karashika asala ka dans cette communauté. Ba mama nyoso bazalaka na groupe na yeso ki ba bimi to mona ndenge ba imilia ka ba mama wana et puis mama moko te yaka kuzungisa. Aujourd'hui quand même il y a une maman au nom de maman Sylvie Mode. Elle a bêti plus de 5 ans là-bas parce que parfois elle dit 6 ans, parfois elle dit 5 ans, on ne connaît rien. Donc elle a plus de 5 ans si on regarde bien. Elle était avec Karine, basala ki babilo ko belé ensemble. Cette maman là bisotu bolandi asenga ki ko bimana la Chine. On a vu comment Karine yemoko a pris la décision d'humilier cette maman juste parce que maman a sala ki vidéo azolela azoloba batiela e PayPal azoloba ki PayPal batiele mbongo pour akendo funda mama Congo oya bande ko finga ye par rapport ya ba soutien na ye apesaka na Karine. Donc ba soutien c'est quoi? C'est-à-dire par rapport à la vidéo asala kaya ko finga batu nyonso en vrac pona ko sepelisa Karashika. Et je moko afinga ka mama Congo. Alors mama Congo azo finga mama Congo baza promena mama Congo te. Abando finga mama Congo pour asepelisa Karine, asepelisa Karashika. Et c'est comme ça que mama Congo avait pris la décision yako répliquer. Yako s'encharner vraiment pas maman wana ko loba na yeke yo mama mukolo boy oza kutuna handicap. Comment koki ozala wana po o fingela ka mutu aza na de makolo, o fingela ka bato. Et puis c'est une petite par rapport à toi. Au contraire, c'est elle qui devrait te défendre. Un d'abord handicapé de tuer une maman. Mais comment yondo ko bando défendre ye? Biloko ane soa ki maman Nabiso Sylvie Mode. Comment maman Congo afinga ki Sylvie Mode aye ko lela na media lobby azana besoin azo senga au secours. Batu basunga ye batiela mbongo po akende ko funda mama Congo. C'était ça. Et on a vu comment Karashika est venu humilier cette maman là. Juste parce qu'elle a une mbongo na la Chine na ye. Alors bien la Chine, c'est moi et moi seul qui a besoin de, qui a droit de demander l'argent parce que les Chinois, baza batunanga. Mutumoko ko senga mbongo te. Mama Sylvie tika na yo la Chine kende ko sala makambo no mususu tonga bilamba. Po ipare ozalaka couturière. Tikelanga la Chine, mutumoko te azana droit senga mbongo na la Chine, soko zoko kabitumba te prends tes clics au clac et puis quitte la Chine. Biso tout Olanda ki yango c'était live. Karine alobaki na bongo. Karashika s'attendait que Maman Sylvie a ko répondre te parce que a yebi ke mutu moko a répondre ka yete na ba mama tu ba uta akuna. Parce que le style d'elle azakasir na ye moko. Yebi ke maman na a répondre te ba ko humilier ndenge ba humilier rabatu et puis la maman va fermer sa bouche. À notre grande surprise, on a vu que maman Sylvie Mode a yepé ko répliquer. Maman Sylvie Mode a dit non, tout ça là pas avec moi. Hein? Comment une petite ouais, ok, c'est la petite sœur nanga aya ko humilier nga na lobaki na yote na oloba nanga na batu basunganga mais ye aye ko humilier nga non, je ne supporte pas ça.
Maman Sylvie a ko répliquer. Bandeko, amoni ceux qui sont condamnés batu nazolo ba ana ba chroniqueuse hein ya biso ya média. Ceux qui sont condamnés batu to bandaka na source likambona to komi wana ndenge nini. Maman Sylvie elle est la seule personne parmi ba maman nyoso ba imilia bango na la Chine wana so ba bimi. Maman Sylvie elle est la seule oyo azui défense ne à main. Alobi bande qu'on a ce qui se passe là-bas. On ne peut pas m'humilier comme ça. Là-bas il se passe ça. Bande ko maman Sylvie a l'obagno sauté. Vous savez avec qui maman Sylvie a affaire. Azana affaire na secte. Azana affaire na mutumo côté. Maman Sylvie azana affaire na secte mobimba. Quand na babilo kwa mike o maman Sylvie azo bimisa. On sent que maman Sylvie a affaire à un secte moko boye. Maman Sylvie a affaire à un groupe de gens oyo bazawana pona ko envoûter toute la communauté et puis ko bimisa ko suturer bango mbongo. C'est bien organisé pona ko suturer mbongo. Bande konanga toki ko pesa ye tante. Parce que soki maman Sylvie a uti kuna. Aye na kan ya batu normal. Aye ko expliquer bino que là-bas bande konanga il se passe ça. Que ça soit la lenteur ya babilo ko azo pesa. Ce qu'on peut la donner c'est deuxième chance. Et là comme ça to ko pesa maman Sylvie zali ko pesa ye deuxième chance. Parce que na babilo ko azo bimisa mutu moko te bima kuna bimisa ngo. Azate. Bango tu babangaka. Elle quand même on peut applaudir son courage. Yakoloba yo Karashika yo regarde ça. Abimisi ba secret mususo biso to yeba ite. Ba feto mama Karashika lo ba organiser la kanga bino na YouTube awa. Nani ango ba organiser la ye fete. Nga ba sale la kanga boye gbag. Biso to landa kango. Et il y avait les gens qui croyaient à ça. Maman Sylvie quand même que tout ce qu'elle dit c'est du mensonge. Ba organiser la eloko moko te. Ezala kaka a profiter kana ba biloko moko boye soki oki kana ba chinois na ye mutu moko azo fêter anniversaire ya profiter. Nani ayebi peut-être oh akende ki na novembre année passée peut-être pesa ki anniversaire à Maja ki boye ba wapi. A profiter yango ba bimisi mutu. Donc c'est une fille qui a un problème mental. Et maman Sylvie a assumé qu'on confronté avec secte mobimba avec batunyo so baza tout autour na ye. Maman Sylvie a assumé quand même qu'on confronté bango. C'est que nous pouvons faire parce que nous voulons les changements. Nous voulons les changements dans les médias congolais. Alors, s'il y a une personne qui ose, il y a côté mais la muto oh atiaka des autres na média communauté, bande konanga. Est-ce que tokoki ko encourager mutu wana te? Parce que le problème ce n'est pas que ayako bo makarashika, ayako sala sokini na karashika. Kola kisabiso ka ndenge le kakakuna, c'est déjà une chose très importante. Dans la voix ya Arma Mokonzi wana bimisi. Na ya ba janvier wana. Do bakane la kabasara tola bakane la ka do ye azana droit ya ko finga batu ye na groupe na ye karashika mais mutu moko te azana droit ya ko revendiquer ba complot wana mais c'est grave. Mais ceux qui besoin décourager maman wana makambo ebele ye moko alobi makambo eza ebele. Vous connaissez d'ailleurs au début na début abande oloba nazana ngelo kwa koloba te karashika kutu mutu abimaki mutu ali bosole ka azoloba nazana bilo kwa koloba mais il faut bango ba banda. Vous avez vu comment Karashika est sorti. Elle a fait une sortie médiatique pour dire que ozana elo kwa koloba te ngana weto sala complot moko te bona boyete parce que elle avait déjà peur. Elle avait senti que place bakanga ki maman Sylvie Mode, c'est comme si abandi ko bima. Alors il fallait qu'on lie les avances
koloba déjà que hey tala ozana eloko koloba te ponga na to sala eloko moko te to boma mutu te ozana eloko na ngai ya koloba te. Oh mama Sylvie biso biloko koloba ezate eloko nga na comprendre te que ba chroniqueuse balingi pesa biso matière soki matière ezate tika toza pe na besoin matière na yo te. Mais ya zolo ba po bino bozo aka matière te ya za koya kolakisa makambo ya viva kuna. Elle n'a pas compris comme ça comment asali ne lo côté même bimisi na groupe na bango wana ya bandoki ya ba secte na bango wana azo ko expliquer bino ndenge leka kuna makambo mama Sylvia si alobi nani angwa si alobango ne ba mama onyo so babima kuna moko te. Elle quand même elle a pris son courage, elle a ramassé son dernière énergie pour aya ko bino quelque chose. Pourquoi vous ne voulez pas rester calme et attendre ça? Continuez à faire vos vidéos mais botika ye quand même aloba ke boya ke subozo boza ko intimider. Mutoye na kana bino boza ko intimider ye. Bon kuna siko auti bo comment mona siko kanashika comme loba yo kanisa ki bako yamba. Donc na so comprendre que la fille là a une puissance moko démoniaque ya koleka. Ke ayepe ko envoûter bino lisusu na kana bino. Qui vous dit qu'il faut bolobelaka makambo mama wana koloba. Bo continue na makambo bande koloba liboso ke zemi zate, mwana zate po botika pe ko mona mwana te, ke akosa ka ba makambo, ki a pas le mariage, y a pas fête, yem to bala ka mibali. Continue avec ça, mais laissez maman wana pe asala pe oyaye komba na côté na ye. Tozelatika, ba matière ango, qui vous a dit que yé faut appeler sabino matière? Vous avez des matières. Tout ce que Karina salaka, ezalaka fort. Vous pouvez faire des matières avec ça. Comme Bobando ko salango depuis longtemps. Mais ya ezoya ko lobande oh ya mona kuna. Pourquoi bozo frustré? Pourquoi? Et c'est ce que moi je comprends pas. Na comprendre en côté. Ba envoûter binope. Malgré maman Sylvia bimisi voice. Place ba arma mo konzi na ba janvier. Bazo kotizele bango mbongo na la Chine. De ba mama wana ba kota na groupe ba criminel. Po ba kotiza ka mbongo pona ko kangisa batu na Congo, pona ko boma batu na Congo. Malgré ba otanga kombo ya Sarah, mais Sarah lobi alongwa kuna mama Sylvia nazo. Mais moi je comprends rien, je comprends plus rien quoi. Vous voulez qu'elle vous dise quoi? C'est que nous devons comprendre. Depuis ba créa et kiri abandoki wana. Depuis ba sala nini ba criminel wana. Groupe ba criminel wana. Nanda ngwa se ya ko ebisa bino makambo mama Sylvia Zoloba. Azatem. Elle quand même c'est une courageuse. C'est une femme à féliciter. Mais pourquoi vous ne voulez pas la laisser la liberté de parler? Pourquoi vous ne voulez pas la donner une petite espace? Juste pour parler. Kuna iloko pezate, tozo se la paye loko ya maman Sylvie mode, tozo se la paye loko kuna te. Mais elle vous a pas dit d'attendre. Bon continuer ko sala ba vidéo na bino. Bo sala ba analyse na bino, bo pesa ka batu ba conseil, bo pesa ka bo sala ka tout ça là. Bon continuer à faire. Et vous la laissez aussi son espace à sala paye biloko na ye. Botika kofinga ye. Botika kofinga ye za malamu te. Mes amis. Botika kofinga mama Sylvie. Botika kofinga ye bandeko. Botika ko décourager ye. Bino tout boye bakango pi boye bi que dans ces médias de la communauté, surtout na YouTube, nous avons affaire à des démons comme Bakarashika wana. Karashika place ne soit comme maka et atiaka bulu yeke. Partout où ya kendaka. Et puis batutu baza tout autour na atiaka bango na katia bulu yeke. Et puis ce que bimi munoko na kangami. Mais quand même cette dame azo bimisa, azo bolinga bimisa tout mais moi je la comprends. Ako bimisa nyoso mbala moko te alobi asilisi ale basa ile stratégie asika babandi ko finga elle n'a plus rien na montrer. Azo salango pona koya ko sauver ba âme na bino tenenge bozolo ba maman Sylvie yo il faut sauver de ba âme. Azana âme moko azo sauver te. Azo ya ko lakisa bino makambo ya viva kuna. Na tour na bino soki bozana ba âme ya ko sauver boko ta na ba prière.
vous priez que nzambe abimisa karashika moko ko bimape afongoli pe caméra bandi ko yebisa bino vina ye ezate ke maman Sylvie a kopesa bino vina ete c'est une femme yemo ko alobaka ngwa za trop maligne oh Sylvie azoloba ezaka biloko Sylvie amona c'est tout et ça Sylvie muto ako bimisa ba je sais pas de quel secret vous attendez de karashika nyoso oyo azalaka nyoso alakisaka bino bosibo yo kango bosibo monango maman ne apesé lango témoignage bolinga esu nzambe aloba combien de fois ko sauver ba ame yango oh maman na ye asala témoignage na anniversaire à maman ne année passée maman ne asala témoignage aloba tout na place ya Zwa Karashika. Vous voulez de quel témoin, de quelle vie maman Sylvie Modea ya ko sauver ya zo la Sabino makambo ya viva kuna oh ya mona kuna c'est tout na habité oh ya ko sauver ba ame maman Sylvie a sauver ba ame ndenge nini azo la Sabino ndenge ba sala kakuna ko sauver ba ame c'est lui qui sauve ba ame ezanzambe muto asovaka ba ame. Vous savez tout ce qui se passe là-bas boyebi yango ezaka ebandi na maman Sylvie te banda kala mutu nyonso ayeba makambo eleka kuna ezala bondo kinde eleka kuna biso tout oyebi yango. Vous voulez que maman Sylvie a sauvé bino ba ame nini azolo bo ya monaki po mutu moko boy azwa mayele ba maman bazak bakangami kuna nzambe apesa bango grâce ba fongola miso ya molimo ba monaki place bazali c'est un danger. Continuez à faire vos vidéos. Vous tika koyebisa maman Sylvie ozana eloko akoloba te soki ya koloba ezalaki olingaki oloba déjà soki ya koloba ezalaki olingaki oloba déjà bulingi maman Sylvie alobela bino nini bulingi maman Sylvie aloba nini. Vous voulez que maman Sylvie aloba nini boza ko décourager ye obiki na mona lokola na communauté na biso kindo kipenzi zalaka le ba envoûter na ba kroni maman babande kozela mutu moko boy aya koloba ta mwa eloko ya kati kuna maman Sylvie azoloba makambo vraiment ya kati tala ba feti wana bomoni ti Karashika eko bimisa carte ne ya suka o yazali mi ya tembo po aya ko finga maman Sylvie en live comme ça po bimisi ba secret na bango ndenge ba mvuta ka batu ndenge ba bimisa batu mbongo maman Sylvie albimisi ndenge ba tinda Karashika tinda mbongo na Afrique po ba kangisa baninga ba boma basara ba boma ba nini ba mia comment il s'appelle bon abiso ba panzie mutu maman Sylvie mutu abimisi yango. Vous voulez que alo belabino nini vous voulez que alo banini maman ya Karashika ye moko maman Chacha a expliqué bino tout na ndenge azwa mwana wana après 17 zemi après kolongola 17 bana aye ko zwa Karashika. Vous connaissez ça non? Il faut prier pour ça pour que nzamba longole loko abongo na kati ya communauté alongola ba demo za na kati na ye c'est pas normal hein. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Vous voulez qu'on vous dise quoi? Bolingi maman wana ayebisa bino nini hein? Bolingi maman wana ayebisa bino nini oh yazolo beza très important mutu moko te abima kuna na la Chine soit disant la Chine na secte wana aloba makambo maman Sylvie azoloba. Mais pourquoi envoûtement une de bino ba kroni maman bobando finge sou maman Sylvie obe que non comprendre bino te. Je comprends plus rien. Non comprendre bino ici sous temps. Non comprendre bino ici sous temps. Vous voulez quoi? Bolingi maman Sylvia Sani. Tous en ont battu. Bolingi maman Sylvia Salani. Avant d'awana asala ngolo kwa prédication, asala 4 jours, 4 heures, azo bimisela bino makamnyoso oyo Karina salaka. Et vous avez dit qu'il y en a plein. Ako lo banyo so mbala moko te encore biso to umelaka na ko bosa na te. Bo bosa na nyoso fois que nango ndenge azo kende. Moi je suis très contente na makambo azo sala. OK nango malembe. Obiso Congolais faut eloko ekota ka malembe moko. Poto zala batu moko pardon. To bosa na kana eloko ko bosa na te. Après 2 jours oka bongo esali nini? Ekoki bongo te asa mayele. Asa mayele ndenge azo kende nango malembe. Pour ce qui est koloba nyoso mbala moko après 3 jours bobosana bobandi oloba pe likamoni nango esila raté botika likamoni nango esila raté
botika mama Sylvie na botika Karine na kimia bino nde bolobango lobi botika cette dame tranquille azoloba eloko ya yebi azoloba nango malembe azoke nango malembe oke nango bien soki bino bo finga bozo pesa karashiki force moko boy omoni akomo seka omoni na place ango kende ki bayambi yote na ebisa ki ondenge nini mais bozo décourager elle a des trucs à vous dire mais bino bozo obligé kozela ete bo sala kapé ba vidéo na bino hein bino boyaka na media ka bozela ka ba nini bozela ka ba base non. Vous avez un carnet de charge na bino. Alors bolo belano carnet de charge na bino. Bolo belano makambo bozana ngo ya koloba. Et ça te ke fait maman Sylvia ya koloba, aya koloba, de bino bosala ba vidéo. Bo bande ko finga karashiki le lote. Bo bande ko bimisa mensonge ya karashika le lote. Mais continuez dans cette allure. Tika yepe azwata na asala ngo malembe. Vous pouvez vous imaginer au sali 6 ans na mutu. Oza na problème na yete. Bo solola bien, bo se kaka. Den kubo ba ofinga yo pona mutu wana. Osengi siko aide pa mutu yango pete osengi aide pa bandeko misusu. Bo sunganga ba ofinganga pona reine na biso ya monde na biso ya ténèbres tozalaka. Bo sunganga na zwa mwa mbongo. Po nakangisa mutu ofinganga pona reine na biso. Tu ne t'attendais pas, tu avais confiance en la reine Nabino. Al reine wana ya bino, ya monde de ténèbres, ayemba la moko, al. Abandi ko finga yo. Alobi yo na handicap na yo, maman koka, kende sa makambo na otikanga. Oko situka, donc elle est d'abord dans le choc. Maman on a zana choc, vous croyez quoi? Maman Sylvia zana choc. Il faut travailler yango malembe. Yango mona so bilo okuto ya bimisi bandeko nanga mutu moko tasi ko bimisa ngo na media abimisi abimisa pesa bilo ko ya secret kati ya secte na bango wana donc ezaka secte ba criminel organisation ba criminel ba bomaka bato eza organisation ya ba criminel eza organisation ba criminel ala kisibiso ndenge ba bomaka bato ala kisibiso ndenge ba kosaka ba fete nzoka ezaka ba fete ya bato ala kisibiso impolitesse ya mwana mwasi wana do ajuaka des visages azana des figures soki aye na media aosa lokola aza mwana malamu or ye muto atinda bato basala mabe apesa ndenge abande kosala na équipe nationale apesa ba Jaël Show ba komba ba maréchal po ba bomela kai bato apesa Jaël Show kombo ya maréchal bango ba fingaka ya mi bomba na kana sima mama wana bimiseli biso yango yo mona afana ngana kipaka na ngama finga te ngana kipaka mafinga te metoyoki ba voice azo tinda ba Armand Mokonzi ba Janvier bakende ko bundu bakende ko kangisa batu ba boma batu na place na ba mama wana zo kande ezaka biso tutomitu na kezaka equipe nini ezaka groupe nini basala kanini papa moko akota akune pa ya mama Sylvia bando tuna kuna relema bosala kanini 2 jours après maman Sylvia bimiseli biso ba vidéo ndenge ba complota kapona ko détruire batu pona ko boma batu. Vous voulez qu'elle vous dise quoi? Makambazo loba ezali na malonga makasi. Donc tu comprends que kuna ezali organisation moko ya ko boma batu, za organisation moko ya ko détruire batu. Vous voulez qu'elle vous dise quoi? On peut pas comprendre quel envoûtement. Quel envoûtement. La façon où cette maman fait les choses, maman Sylvie, moi je suis pour. Elle a affaire à un secte. Na secte yo ke na bango ka ke ovando no bandiko lobo. Vous vous souvenez na début nge bando nazoka mulunge, il faut nakata. Lelo alati moi courage moko boy, aso bimisa ngo malemba. Vous voulez quoi? Matière nango bozo zele pas maman Sylvie. Ya zoloba oh ya viva pendant 6 ans. Makambo oh yo viva na 6 ans que expliquer ngo na life mon côté mes amis. Makambo yo viva quelque part na 6 ans. Est-ce que ko bimisango na journée moko? Non. Azo bimisango malem. Elle prend son temps. C'est trop normal. Pour ce qui a bimisango maman ba makambo ni na ngo esi la raté et ko kito sito yo kite bla 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 boye binenge boza bo réfléchiraka.
Congolais te réfléchira. Tout le monde connaît. Vous voulez qu'elle vous dise quoi? Vous voulez qu'elle se comporte comment? Non, Congolais, il faut arrêter. Hein? À un moment, il faut arrêter quand même. Oh. À un moment, il faut vraiment arrêter. À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter. Je vous dis. Oh. Boza ko bobandi su ko humilier yazo ya ko pesa bino o ya viva pendant 6 ans. Vous voulez l'humilier. Boza ko humilier yo maman Sylvie yo maman Sylvie oh ba mvute bino. Obiki avant toyo kaka ndenge batu balobaka nous to mona place à lokate mais balobaka moni kindoki ezalaka comportement na yo la façon tu te comportes ba biloko zo sa ne lakisa kindoki ya mutu obiki moko na bando ba akarina ngo kindoki tozo ka bazo ba kindoki biso pe tolo ba c'est que azana kindoki mais depuis na moni abandi envoûté na bino ba chronique mama nde na bangi c'est qu'il y a des choses là-bas. Bazo envoûté na bino bobando finga mutu azo yako yebisa bino makambo boyoka nanu te o penza ya kati nde mama Sylvia zoloba penza makambo ya kati. Il faut être seulement attentif boza la presse te o kuto si alobi eza déjà makambo bokyo se lango ba live yemoko pe aloba kambo bosa nanu ba live na ona zoloba wana azoloba ngo mes amis aza kutu na courage ba tu kombe ba bima kuna ba finga bango to oka place ba lobe eloko ta. Mais elle quand même, elle vient défendre. Elle quand même, elle vient dire quelque chose. Hier quand même, elle a makambo ba te belé ba lobate ba koko lobate ba zo banga ba finga bango. Mais elle quand même, elle se donne pour na kolobango. Bino su ba kroni mama. O bo bunda kabutu moi. Pour que to sili sa makambo o karashika salaka na kati ya media. Bino nde bobandi su finga mama Sylvie c'est que kindo kango ele qui est dose. Quel envoûtement? Comment on peut vous envoûter comme ça? Hein? Comment vous pouvez envoûter binoti na niveau on comprendre ta? Bozongeli mama Sylvie? Hein? Bino nyoso beaucoup eli siko mama Sylvie yende beaucoup mo bimise mabe? Non. Mais là ça devient trop hein? Le bino tout bozongeli sou mama Sylvie ndi akomi mabe? Ah non. Vous avez vos carnets de charge. OK, bolobela nanu oyo bino boyebi. Bolobela nanu o boyebi pona karashika. Bolobela pe ba carnet de charge na bino. Bolobela nanu ngo. Hein? Bolobela nanu ba carnet de charge o bozana ngo. Comme ça botika est tranquille alobane makamuna e malem. C'est une maman. Oyo azalaki nanu surpris. Ya omona ka boye mutu yo defendaka mbala moko ayi abandi ofinga yo. Attends, yo moko po ozong c'est là ça va te prendre du temps. Pour se ressaisir, olobake OK, donc devant moi, j'avais une karashika, moi je savais pas, ya bando mona peut-être que baznakati ne kiri na bango wana, ndenge ba envuta bango, elle n'a rien à dire. Aïe ko se retrouver que non. Donc il faut allo bâtir dans le embarras des choix, elle est obligée de parler. Maintenant azo parler, vous voulez quoi? Qu'est-ce que ça la ndeni? Allo bandenge nini, bolingi allo bandenge nini. Afin de la bino wana pendant toute la journée a expliqué bino makambo ya a vivant na 6 ans. Ils ont raté bandeko. Comment envoûtement yango ezwaka na bino tout ezu bino kaboye. On vous envoûte comme ça là. Donc karashika envoûté na ba chronique maman nyoso ba comment telemela muto azolo baba vérité. C'est que kindoki yango kuna eleki dose. Oh, besoin encourager alo banini azelo ngolobate alongwa kuna azana nona bango non azana bango te makambo kako mama Sylvia si alobi ezo la ça déjà azana bango te aze suna bango te. Et puis moi je crois ce qu'elle dit que a commis na contact na ba pasteur parce que na yemo kwa lingaki abimisa makambo abimisite kuna eza secte na ten biso tuto yebi yango ke eza secte. Kuna eza secte bande konanga muto abimisa makambo azo bimisa ya ba fete ya mari ya wana ya ba nini ya ba arma mokonzo ndenge ba complotaka ndenge ba sangisaka mbongo pour ba kende ko boma na ba sara na ba mura et vous dites que azaka na bango ba envoûté bino ou bien mais envoûté mangwe c'est que ya karashika ngo peleki ba envoûté bino nyoso ka boy. Moi je suis pas d'accord avec vous.
Laissez cette dame tranquille. Akena makamune malé menenge azo kenango. C'est pas facile au vandi na mutu pendant 6 ans. Et puis oya ko bimisa makambo bosala kakuna. Ça prend du temps. Et ça demande beaucoup de prières. Oh bozo sala wana bozo décourager. Elle a beaucoup de choses à dire à tia yebisi bino bozela. Bozo aka muke wazo yebisa bino wana. Parce que oya zolo batotiko yo kango nanu te. Oya zolo bana totiko yo kango pa mutu moko te. Bato kombe babima kuna. Babanga ka meme ko fongola meme minoko na bango. Babanga ka meme ko loba. Meme ko intervenir a pamba babanga ka. Omona babenga ka batu na ba privé biso to babenga biso na ba privé. Tala mama Rosette kuna ezala ka boy. So yebisi OK na fongola caméra loba. Te. Babanga ka. Mais elle quand même. Na ba envoûtement ngwezande makasi boy. Ti ba envoûté na bino bakroni mama. Bokomo tele me la mama Sylvie wana. Oh, azo expliqué bino ndenge kuna etambolaka. Ah, bandeko. C'est qu'un envoûtement ngo kuna penza na yebi kombo msusu na pesa ngo ta. Makambo o yazo loba wana, eza makambo to tiko yo kangote et vous le savez. Bato botambola malembe bondenge ne ba se sanga kutuna accident. De makambo biso tozo yoka, to tiko yoka ngote na la Chine. Ya minene, zo kande ba fete zalaka ya bango te. Mama Sylvia lobi na contact wana zalaki na Karashika. Na babize ba pesa na ka monoko. Karashika tiko ko lakisa ye mwana te. De na yenga bandolo ba bota deja bla 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 amona mwana te. Mutu ya kati penza mutu ya kati wa asangisela ka mbongo. Maman n'a pas parmi batouana. Mais maman n'a le bien dit comment on a moins été. Donc, allez-y comprendre. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Bolingi ya lo banini. Hein? Bolingi aya ko yebisa bino nini nazo comprendre lo côté. Bozo fingela ye vraiment ni. Obi ke no fanda emo no tro. Ah, bo fingela maman yo nini. Obi ke no comprendre te. Bolingi maman wana aya ko yebisa bino nini franchement. Pourquoi vous cherchez à humilier cette dame là? Pourquoi vous voulez vous humilier? Vous humilier pour rien. Bolingi maman Sylvia yebisa bino nini? Hein? Aïe. Voilà. Bolingi mama Sylvie ayebisa bino nini bandeko. Azo kosa mama Sylvie na lukuta mama Sylvie tika na yo mama bolingi mama Sylvie ayebisa bino nini obike no comprendre te. Okutu ya zolo ba mutu moko tatiko lo bango azo banga azana no libo azana no na bango siko pon ni liboso abande ko lakisa bino visa ke azana bango. Mais lelo asenge pe ko bimate ba bimisi azo ya ko lo bande wana na kanda po ba fingiye. Siko bino bolobi kete azo kosa eza jeune bango. Oh non, il faut arrêter ça mes amis. Il faut arrêter ça. Obi na ba mvutima ngo eza makasi ba mvute na bino bakroni mama. Na bakroni mama na ba abonné ou batalaka. O ba benga ka po ba intervenir. Bino to ba mvute bino ka boy. C'est que kindo kango eza makasi Cette dame là, elle a été humiliée na mutu oh ya supporta pendant des années. Aye pa bino sengi ba pardon. Vous l'excusez et puis botika ye aloba ke na o malembe. C'est une grande maman. Aza mona mukete ke akoya bandi ko loba bilobela. Azo il faut à réfléchir makambo azo loba parce que elle-même elle a des enfants. Ok loba ka boya ya bandi ko loba n'importe quoi. Azo zoatana ye azo meka ko réfléchir avant loba. C'est tout à fait normal. Moi, je trouve ça normal. C'est tout à fait normal, bandeko. Vous pouvez ça étant. Au coup, toi, c'est à lobby, bisogno sotoyo kanano angote. Oh, à lobby déjà, bisoto toyo kango nanote. Vous pouvez ça étant, quoi. Vous pouvez ça étant.
Botika bongo bandeko. Bopesa etan botika bongo. C'est notre sœur. Azan de konabiso. Aza déjà humilié, beau humilié des fois te. En tout cas, pardon, bakroni mama. Bo limbi sa mwana masuana. Bo tika e ake na makutuna mtu. Toza na ba media. Ah, mutuna mtu toza na chaîne na e. Bo tika sala makamu na e. Bino bo sala oya bino. Pourquoi bozo ya olobaka akosa ki ya. Mais bo sala oya bino. Bo tika e sala oya yendenge azoli nga sale lango. Moi, je suis d'accord avec elle. Yo ko fanda 6 ans. Lobo za mutu. Te ofandi na mutu 6 ans. Et puis oyemba la moko osali nyo. Olobi nyo so bo sala panda 6 ans. Na mukolo moko. Non. 6 ans, 6 jours, 6 mois pété, 6 semaines pété. 6 ans. Il faut digérer dans nos news azanango avant ya koloba. Et puis oh kuto abimisi déjà toyeba ki angote. Et là qui se beza penza biloko a 4. Merci beaucoup mes amis, le peu que j'avais pour ça c'est ça. Bon pesa maman nabiso